vient la lité, loulou? D'où vient la lité? D'où vient le querelle? C'est plutôt ce qui sort de ta bouche qui te remplit. D'où vient la lité? D'où vient la lité, loulou? D'où vient la lité? D'où vient le querelle? C'est plutôt ce qui sort de ta bouche qui te remplit. Silence ya Weranson ezobomisa wenge. Silence ya Weranson. Bon, tu veux que Weranson mais deux événements, grands événements. Oyo salami, n'est-ce pas, c'est 2-3 jours na katia wenge musique à maison mère. Alors silence wana tellement de qui trop et comme kobimisa Weranson mabe. Voilà, to décortiquer moi mouké mambozo le kanakati ya wenge musique à maison mère pour le moment. Pourquoi Weranson a silence? Pourquoi Weranson a réagir te? Pourquoi Weranson a la sortie mon côté pour peut-être la makamozo le ka esila. To bandana affaire ya makambo le ka na podium. Non, to bandana affaire ya Papi Kakol na Linda Mondele. Bon, to sisa na makambo le ka na kata podium. Biso maison mère. To condamner acte ya violence oyoyo eleka ki to mona ki ba image na media to mona ki ba basali ba analyse bla 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 biso na compte na biso lokola Weranson azali ambassadeur de la paix to condamner acte ya violence et puis to lingite et se répéter les sous na mwana mobali moko ateli boko na pa mwana mwasi communiqué moko officiel oyoyo soki ebimi bana wenge basali batia yango na mesa bakaboli yango na mokili na réseaux sociaux ekosala nini maloba na lobi wana moki wana to accuser ni Papi Kakol to accuser ni Linda Mondele to pesi conseil que non to condamner acte ya violence. C'est parce que oyo leki na kati ya ndako ya Papi Kakol na Linda Mondele bango mibale premièrement baza ba auteur bango mibale ka ba yebi vérité ya makambo oyo yo ezoleka na kati ya réseaux sociaux pour le moment. Bandeko ba bolingo. Est-ce que maloba na lobi mabe? Est-ce que na lobi bongo ekitisi wenge Valérie ya wenge to 12 wenge betara bato aussi la soki sortie officielle moko et salami na compte ya wenge musique à maison mère. Na qualité ya Weranson ambassadeur de la paix akoki jamais kofanda kimia tandis que moko na ye chef d'orchestre na ye azana scandale oyo ebimi na mokili mobimba. Oui, c'est vrai, orchestre peut-être balingi te bazala associé na vie privée et artiste na bango. Mais acte oyo esalami ya mabe, il faut au moins ko condamner yango ata bokotanga kombo na été, il faut au moins ko condamner acte ya violence et ça mabe contre la femme. Nesika wana so bomoni na banalize belé bandi ko salama eke kombo ya Weranson ezokota na kati, c'est parce que silence wana eleki makasi, c'est parce que silence wana ekomi mabe sikoyo. Et sur le cambo 12 t était le cambo to l'exango était le cambo ya vie privée. Non, vie privée ya artiste na bido oui, mais aza mutu moko public oyoyo, il faut to le belé yango. Tant moi si na ye ayena na réseaux sociaux, c'est-à-dire ayeko étaler problème pour peut-être solution. Ils ont maté na ndenge ya kati na ndenge ba coulisses na makambo belé. Tala na buzoba oyo peut-être Papi Kakol sali comment kombo ya Weranson komi bafoué boycotté libanda bato boycotté bazoko plaindre bazo linga baba da kobebisa ba conseil ya Weranson pour na silence oyo ezali ko sala mana monoko ya Weranson na groupe ya wenge musique maison mère mutazo lobelo ko moko ti. Alors pourquoi pas ko condamner le bloc modèle wana? Aux analyses obiso to salaka pour to zwabiano na biso to salaka analyse pour to mutu moko bima bete mutu moko bima malamu te. Ça c'était na part ya wenge musique à maison mère inclus na président le Vangantama Weranson. Voilà. Siko to kotana no tolo banano mo kieli kambuya Linda Mondele na Papi Kakol.
Neb Sabino Lomoko, étant journaliste, analyste, autosalaka, analyse na biso belez, vivre makamba modèle oyo. Neb Sabino vérité moko, ya makasi siko yo. Omen makambo nyon sur les réseaux sociaux, sur Papi Kakol et Linda Mondele. 75% eza nango nyon sur lokuta. Eza biso moko do kondu, do lo bakaba lokuta, biso nyon sur tout même biso lokuta. 75% eza lokuta, 25% eza solo kapoto bi que non, Papi Kakol abetaki Linda Mondele. Oto yebi yango wana. Raison, so teli ba raison zo bi mama ba youtuber, ba tiktokers, bla 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 lo wana. Au mona version mon côté ezaya kokokana. Likamba solo ko ba lo bagaka non, Papi Kakol abetaki Linda Mondele. Et le pourquoi betelaki? Pour une interrogation zali. Mutumoko zo le bel kambongo te. C'est la vérité. Oyoyo, tu es lelo awa pourquoi Papi Kakol agir na modèle on a pas ko beta ndenga beti modèle anta drum abeta drum modèle wana te. Mais pourquoi Papi Kakol asalaki likambo wana ko beta mos na ye tina niveau modèle wana? Vous tournez question na te. La plupart abatu basali banalise. Directement tout le monde a bimi pas condamné. Moi aussi na condamné qui Papi Kakol. Jusqu'à présent, nous avons condamné acte de violence à Betela qui est. Mais, tout me tourne dans les questions, le pourquoi à Betty Drum dans d'autres mois si nae. Kombo mo ketanga makina mnoka Papi Kakol Meshak. Ba confondre qui on a Meshak à joueur. Non. Ils ont sa famille à Kakol yemoko. Pourquoi Papi Kakol a bimisa kombo na Meshak? Mesha kwa na salaki nini? Maboko tanga koma bana bazona bana miki to kotsanga bona ba bloko oti. Bebisa moral la bana. Eze belé na kati. E belé na kati na ba source ba toza pene ya famille wana normal o bango to baza wana bango to ba pesi so ba matière moko ko ndima te. Le plus grave, soit des andeko ya Linda Mondele ou abimaki azolo bazo finga Kakol wana. Yemoka salaki na bale ya Kakol. Azali ndeko propre ya Linda Mondele. Mais salaki bale moko confirmé lokola mbanda numéro 1 ya Linda Mondele na kati ya ndako ya Linda. Babaka ndako olalaka te okoyeba te sika etangaka. Ndako olalaka te okoyeba te esika etangaka. Po dono bana bino boye toza mibali. Biso tu toyebani ba mibali. Basi pe ba yebani bani masala ba jena bango. Mibali pe toyebani nde sala ba jena biso. Ce qui peut être comme na niveau pe mususu ke non. Mobali a mata ko la vengeance ya modèle wana. Il faut te peut-être que non comment mon mobali na souffraki pour akoma na niveau ya ko beta drum na nzoto mosi na ye. Tozo presse yango te to kumisa ngote oeva tozali ko condamner et puis to ko banda ko condamner kaka violence faite à la femme. Toko kondanaka yango ka tina suka. Mais pona kozwa solution na yango na likambo nyonso to ezala kwa boucle, ezala kwa sentir. Place au côté ici, oyoka ngela ngo boue donc ezala ka système à cercle. Papi Kakol na Linda bango nde bayebi vérité ya makambo o. Biso tobi mukie. Toko sabino ebele, moto sa ba panel wana toko sabino ebele. Toko sabino ebele, mais vérité ebele na ndako ya Papi Kakol. Na ko ça Jaël chaud. On a 1 minute à expliquer biso moi mukie et bon tokozonga pour to recadrer ma propos na biso. Pour to lobela lisusu makambo ndenge nini ezali kokende.
soit bazaki a bon terme Linda nga ki manda kwa Clarisse Linda e moko bazaki surprise au mona Clarisse a matin live azaki surprise poto fiveta benga bi oh Clarisse o sa live ba okamwa a matin live ba okamwa makilaka ya kibonde ko sali membanda ya Linda confirmé numéro 1 c'est Clarisse Mondele o amataki a beba azaka nzoto mikie pembe azaka kitoko muslo kwa nyao nzoto mikie pembe penze ya ba métis mais akoma ki confirmer à Papi Kakol wana batutu ya maison mais bayibi na bango mais ba danseuse nyoso bayebi à part wana ba cousine ya Linda Kakol kolia Linda zana pire petite te o abimana Kakol te. Voilà, moi muki wana Jaël Show et faut le biso moi misu moi muki à Jaël Show et puis c'est biso pe moi tenir mon kobo et comprendre ma camiso le kala makati wana na base ya makambo nyonso to oyo nyonso zolekela awawa ekenile we ranson na zelo belo côté we ranson na inclus na makambo yango ti me komi boy we ranson bakomi kotela mama Sylvia bato na kati ya makambo oyo il faut tozo senga eza nango obligatoire te mais baza obligé maison mère ya obimo la statement moko boye communiqué de presse moko boye kosala sortie médiatique moko boye ba éclaircir biso ba tout na TV biso ba tout landa bango biso ba fan na bango. Je me fais comprendre na place soit disant que méchant kwana ngara sala revanche asala revanche pas Papi Kakol to asala revanche pas ya bana ya Papi Kakol to asala revanche et pas ya mwasi ya Papi Kakol. C'est belé ya koloba. Et ça est belé ya koloba. Mais maison mère silence na bango. Ils allaient ko bebisa makambo belé. Le ligue de la femme. Tous monongo partout, tous ba panel. Tous na kata ba panel. Basi ba telemi na mokili. Est-ce que bobi eloko oyo ko côté maison mère lobby. Tout le baka la main noire moko telemi faire souffrir ozo ba visate. Mais pourquoi faire rigolo ozo ba visate? Na confirmer te mena lo barango ba bato elo ba mara mingi ke pona bato ba faire rigolo ba fingaka ba deux fois n'est-ce pas? Et lelo oyoyo violence faite à la femme o salami na moko membre active na kati ya wenge musika maison mère. Asali ya monene modèle wana tozaki na panel lobby nazaki na anyo analyse boyoki ba réponse ya bato Papi Kakol papanda to bakanga ye soki wenge musique sele loko moko te so wera so loko moko te donc bakoya poto toko salabo toko silika esprit bato zo mata ligue de la femme bazui ba évidence wana ba voice ya Linda wana nyeso to wana bozo ngo po bakena ngona ba parquer ba poto ba mairie na ba soki wapi ba kenda. Et que souka ndenge nini bako pénaliser wenge musique maison mère mobimba to bako pénaliser Papi Kakol ye moko ko ke nepote ko mangai et ko mangai mon analyse amuki avec Saint Figaro toujours ndenge zalaka mibara mona bino ba fan club mibara mona bino tout ndenge bozalaka obozala ndaka biso botela biso ba sagesse na biso na se to ko yeba ndeni ya bano répondre bino bozo biso rigueur tu es awa pona kopesa mutu moko te faute tu es awa te pona kokumisa pe mutu moko analyse ezalaka 50-50 so peut-être sepel nango te lelo lobi ozo pe tango sepela nango tango kozana faveur na bino voilà c'est un Figaro bye bye.